Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Na osenga na mama Esther au mata. Tolito sambela pona ndeko moko azali pamboli même pona ngata tata na bino. Nzamba benga nga temps plein te na musala na ye. Raison pour laquelle na yaka te na église na ça ba financer église. Bopesa ngambongo na ndako na ngana lia bopesa ngambongo na futa ndako te. Nzamba loba na ngai na tindi ote pona mbongo na église na tindo salela nga ba oba bunga ba zonga. Alors yango mona ke na osala musala na nga nyonso na domaine nyonso nzamba pesa nga makoki na sala musala. Mama Sandra zate mwana biso manase pa zate bomba yemba akosala. Lokola bazate mwetu yemba akosala zate akosala nzembo oyo bato basepe nango mingi na nzela mama Bellevie. Mais lokola mama Bellevie linga pe mwana soso lokola équipe eza makasi bobetaka mwana soso. Amen. Est-ce que ça muta linga mwana soso? Est-ce que kobeta ta mwa mololo? Yoka siko naloba te melore naloba pour na bana notre père boula nanga penza malamu nazo senga avec beaucoup de respect ce qui maman Bellevie ko pusana poto sambela pona ye a hotelema awa ande ko pe équipe mo ma Bellevie TV toko yamba bino sika vous aso bokote nana mimi awa kabongo il fallait pas fabo fanté libanda na famille nyonso bato désordre bazanga te na famille artistique na biso na Congo muta désordre parmi ba mwaza mama malamu neza pa lukane makamuna bato te matumbula bato na nenga malamu yango to linga ye bandeko nyonso équipe mobimba bakotelema azape na ba descendant na ye bato basoutenaka na kaipa cha mobulu bazaluka ba décor d'accord ça lokazo bala ta logique akofa église na bango kali ba mona maka logique nzama pambola bino mingi ba équipe mo ba Bellevie TV tolingi bino mingi kola pambola bino merci beaucoup fanda bino nyonso tolingi bino mingi dembo na église na bino charisme nzama pambola bino bien message oyo na ina loba lokwa mosala nzambe ko na zapo na batu nyonso mama Bellevie tant longue na ba production ba producteur a minene otokotanga ba kombote poto ozangisa batu mususu to yaki ko suka na production ya papa na biso major Bisaditi o mama Bellevie akoma eko koma ba pièce na papa major bien aimé soko pesi temps plein na mama nzambe bengo na temps plein te o ndo compter mabonza ngai pasteur ya église oyo au monde nga lokola fou mais eza ba discipline so tuninga offrande d'église ezala combien na tombo loboko Christ azo na yebi na ngate na tombo li penda loboko na kombo Yesu Masia Nazareth liboso etumbelo naza mauvais gérant na sala option commerciale et administrative je sais comment gérer na géraka batu na ba faire na nga privé na géraka mais na église soko tuninga offrande ya église ezala combien na culte na tombo loboko devant Yesu Masia Nazareth wa sala ngangolo na ebité tozoka rapport à finance na comité de l'église pour makamna sa ela nzambe so nzamba pesinga batu bakende ko intoxiquer comité de l'église te baloba bino pasteur na bino tala nenga zolia mbongo église te bango mo boyebi ke mbongo église toyoka rapport na biso nyonso et liboso na nzambe ba financier baza bana o ngana encadrer mais aucun jour na bengata na privé pesanga 1000 francs na sala ngote maladi nanga bana libota nanga location nda bango baboya kate menzamba lobana na tindio pona mbongo te yango nazoko interpeller ba frère na ba sœur ya église il faut osala musala pour ça il nzambe bien donc ndebo moninga awa soto lobi amen ndenge na yela kinde na okende mais offrande tikali tant mususu pe osungaki batu moko pe na kati église donc nazana droit ya eloko te même pas 1000 francs awa na droit na ngote so ina liembo nga église nenge dadi kaka olia lelo donc offrande du prophète bakani selie offrande du prophète to senga ngo pété po ba yekoli pe pa na ndenge wana
tant que vous landissez la biso après 2 jours et vous avez fait ba financer mais na te ya ki offrande te donc dès que na aboye na na droit te ata ya 1000 francs. Donc là maintenant j'insiste nazolo ba par rapport à nazolo ba pona maman Belle-Vie. Alors tant que longue pas ba major bisadili bandeko ba moni production baby nzamba boya ki théâtre kufa ba producteur ba bimé belé bandeko basi na mibali ba osala ba production tozo ko encourager pe bango po bazo sunga biso to vivre mais to tikali plus ba o ba osala ba production presque chaque biaya même ba théâtre poto ba monteur ba zawana ba yebi bandeko tomi tout ça to bando osala jamais chaque jour mais lelo production chaque jour ndeko Belle-Vie nandeko Sila na maman Belle-Vie bazo sala ba production aujourd'hui chaque jour au quotidien na SB au monde na SB au monde ba théâtre maman Sila chaque jour OK na théâtre ya maman Belle-Vie au monde na Belle-Vie TV chaque jour ata ba producteur amini ba tsala ba production bongote chaque jour bo produire et qui facilité na bisabana notre père bozalaka na famille bota bamsupe boza batu oyo boza na kati ya Abakuk bana notre père to zala na concurrence loyale nga naza muta mama Sila naza pe muta mama Belle-Vie on naza pasteur je suis au milieu naza mutu ya moko te kati na bango naza ya bango bibale so na lobby mama Sila oyoka na lobby mama Belle-Vie oyoka pe na ba respect so na ke ko tourner na umela raté pour ne pas que nakuta ba mobulo ba mami na kati wana ya bakabon ba des autres na kati na tourner na silisi na kei ba liberanga mbango ba futi nga mbala mona ye na zo enveloppe na nga ba futa nga mbongo na nga o esepesa mutema na ebite so epe décor zo mbongo ndengo na ebite poso na lobita mzo na rotuna na ebite mais na yebaki na zo koleka bango pour na pe pasteur na zo mbongo bien ata na Belle-Vie TV ata pa masi na zo o ya kilo na nga est-ce que na kosi boyo yebite lobi na kosi tende bien. Alors tout ça la bango o ba bengi concurrence loyale pour permettre misala na bango ezala toujours makasi soki concurrence ezate musala pe matarate nakuta na mama Sila zo ebisanga lobi marraine na ngai mama Belle-Vie tozala na mort mama Sila lobi na nga bongo donc bana na ngai notre père na bondeli bino lokwa musala nzambe to sunga bango bazala na concurrence loyale pour misala et mata et aux amalamu mingi na insister na bana notre père ba mususu bozalaka ba Abakuk nzamba pambola binomi ba mususu bozalaka famille bota nzamba pambola binomi boza bana notre père na yoka mabete moko alobi pona mama Sila na yoka mabe moko talobi pona mama Belle-Vie baza bandeko concurrence loyale et continuer pour ba mata na musala na insister penza ndebo moninga ao so mama Sila benga na ke na tourner afutinga mbongo nanga ekoki pona nga mama Belle-Vie bengi na ke na tourner afutinga mbongo ekoki pona nga donc c'est-à-dire baza très importante pour bazo contribuer na réussite ya vie ya tata na bino tika ndeko nyonso yo apambola bango nzambe oyo asala likolo na se Yesu Masia Nazareth apambola pe bino mama Belle-Vie les anniversaires na ye ayaki na équipe ne mobimba en titre de reconnaissance et pas ya nzambe poto bondela na tina na ye nazomona na Biblia mukomsusu Job azoloba elakeli mabe mukolo na botama ezala modi mukolo mama nanga lobaki nazwi zemi ya mwana oyo alobi mukolo wana elakela mama be mais je crois bandeko na biso mbotama na bango ezalaki lipamboli pona biso to ezali lipamboli soki bango bazalaki te mais les productions peut-être pe komi ya passe po ba producteur bazali soute na ba makambo oyo mais nzamba bazo simba bango po biso to vivre comme hier j'étais au tournage mikolo tsole kana silisi ba pesinga enveloppe na ye na continuer makamusu ya vie alors naissance à moi soyo loko les anniversaires na ye ezali pamboli pona biso soka bota mangate nga tata na otamusu 300 tamusu 200 on a lobi bo ezate ba piake 300 na 10 ngai mimi na zoka 50 na lobi bongo te Maria oyoki nga po bato afuta nga bazawa na ba Sylvie bango bafuta nga ba yebiso na ye atana banina no musala te bopia no mbongo na ngana makaka kufa na mbuma nena aya Rémi to sambela pona ye mama ko fuka ma s'il vous plaît église to bonde la pona moi so to bana nzambe
inane oyo bakisami na vie na ye epesa sou epesa ye crainte ya nzambe epesa ye obéissance na liloba na nzambe epesa ye sagesse mpe mayele kokoma bafilme éducative bafilme oyo koinstruire mabota bafilme oyo kosunga bafoyer kosunga bacouple bafilme oyo kotonga bomo ya bato nzambe inspire ye bien-aimé nazondima losambo ozosala nzambe akoyoka nzambe akote na destiné ya vie na ye mpo andimi anniversaire na ye akende kobina bina te ata kosepela Bible dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Il a commencé d'abord par la prière. Yango yebisa nzamba pambola ye sakola maloba kitoko pendant que mwana soso sobeta na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Bosungi nanga zale bonde la bien-aimé Atami usunanga eziamonate maboko zosimbate Elikia nanga na motema Elikia nanga na motema Natiana Yesu Kana ye Ekotekate Ekopolate Suke kokisama Maloba ya suka Maloba suka bomo ina Yesu Esungina nga Yesuka Ekotana ye Atandele Yesu akosala Soki apesi na baoyo basengi ete amimonisi na baoyo balungi ete ayanoli baoyo babeleli ete ebongo ngai mwanane Yesu yokata kolela bela nausa kota mitema sikone nazala yanola mituna bela Popoli na suka Popela komi na suka Eli Jésus Labasa Otika ete Eli Labasa batani Kosika kantite ata pasi kolo asalela yo ata kosala kanini akosalela yo ata bituma asalela yo ata pasi asalela yo alleluya Ata pasi asalela yo kolo nanga Kolo nanga Kino na kolata motole Tonga kotana te Yesu nanga Kino na longa etumoyo soki bitubolo Lelo buteko inda te Zambe nanga Kino na longa etumoyo Yesu Asikele misamo lokola Josué telemisa moi Telemisa moyo telemisa moi Simbola loboko na yo Yesu Simbola loboko Yahweh osala bato ebele mpe na mokili nzambe baza libaku mpona bato bamema mpasi na bavie ya bato mikolo je vois mon travail ya mosala na ngai oyo obengela ngai na ntanga na klasi te na osala nga ngolu nzambe abomoi kolo na nzela ya basi oyo kolo lelo nazotrouve de quoi manger nazoganie pain yango nalobi nkolo ngotama ya Bellevue ezalaki inutile te nzambe parce que depuis l'éternité tu savais que tosala mpa na ye nzambe okoki kopesa nga mpe ngolu wana mikolo osepelaki nazala na moto opesi bango yawe tosambeli koloba inani ebakisami na vi na ye ememela ye lisuku kobanga yo nzambe ememela ye kimia ememela ye connaissance ememela ye sagesse nzambe ememela ye discernement ememela ye puissance na yo nzambe ememela ye nzambe humilité encore mon Dieu
Parce que la Bible dit l'humilité précède la gloire. Kolo moko taina makanisi ya ko semer lolendo kati na ye. Moko taina makanisi nzambe ya ko semer division kati na ye. Moko taina makanisi nzambe ya ko panza mon Dieu. Pesa un cœur ya ko sangisa. Bolingo pe mawano ye umela likolo na ye. To sambeli lokolo iglesia na kombo na Yesu Masia Nazareth. Nzambe ya solo pe ya bomoi. De na kombo to sambeli pe to lobi. Amen. Merci maman. On a soso maman zotelema. Protocole Gosunga, s'il vous plaît. Merci. Action de grâce. Nachawa. Maman Bella, pour qui bana notre père bozolanda biso to bande kolanda biso na télévision partout. Botungisaki maman pour na banzembo ya maman Esther Yembe. Akusala mwana soso attends les cris de mon cœur. Nagotali la seyo maman Belle-Vie demande na yo maman Esther apesango officiellement pour na bana famille bota mobimba. Le kola ndeko Tomi ndeko Gelor bazaona ndeko ba technicien to pesango officiellement. Donc maman sali flash ya banzembo nyonso bo sengi bana notre père bana ya famille bota Belle-Vie TV banzembo nyonso maman Esther apesango officiellement et pas ya maman Belle-Vie. Comme ça flash wana soboche flash to kabeli bino. Papa Tomi to kabeli bino flash. Merci. Wana mama zozonga tuzebe ta ko makasi. Anniversaire à Belle-Vie, c'est ça, Anna, ma Esther. Maman Esther, joyeux anniversaire. Merci pareillement. Sa famille, fête, il a fête. Joyeux anniversaire, famille Bota. Les meilleurs dans la patronne. On a une bénédiction. Amen. Évitez ce que pour la famille Bota, ça bénédiction. Ça bénédiction. Ça bénédiction. Ce qui font de la fête, ça bénédiction. Pendant notre père, les apacous aussi, a bénédiction pour la biseau. Alors, ça passe à l'état pour l'âme. Ça va continuer vraiment à faire les bolams parce que ça bénédiction pour la biseau. Moi, j'ai les anniversaires, mon nom est ça bien.
Samba moya tatolanda la yena tine. Tala pepela soya la yena tina yeye. Ngai nzambe kotangana kimbanzeke na mokali. Tala ndenga salinga bolamu. Papa sala bolamu joyeux anniversaire. Nandeko nanga belle fille Kandi, vraiment je l'aime beaucoup. Rien que du bonheur pour elle. Merci beaucoup. Ok. Merci Wanezaki. Ma Esther Yembe. Toza Kotona, la fille de ouf. La fille de ouf. Joyeux anniversaire. À Belleville, quand il a patronne, après une invitation à accompagner. Tellement la ligne n'a pas passé de la foi. Mais papa, c'est un mabé. Papa, Bimissi m'a. Ah, papa, je suis papa, c'est moi. Papa, vraiment. Oh, moi, la fille de ouf. Moi, j'ai un anniversaire. Moi, j'ai un anniversaire. Na voix, n'a pas ça moi bien. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Belleville, Candila Patona. Joyeux anniversaire, enjoy today à toi, Belleville, Candila Patona. Plein de bonnes choses. C'est la fille de ouf, ça fait du bien comme ça, comprenez? Donc là, c'est la fille de ouf, Mimika Bongo. On va poursuivre, on est toujours là. J'avais vu d'autres amis, on va aller chez Décor. Salut Décor. Oui, salut. Joyeux anniversaire. Oui, merci. Joyeux anniversaire, non? Anniversaire d'artiste Nyonso. En tout cas, je vais à mon colo. Maman Belleville. Oh, maman Mounoko. Donc, joyeux anniversaire, maman Belleville. Plein de bonnes choses. Comme de l'eau, la tombola. Continuez à aller prendre l'île. On est ensemble. Chaque mercredi, attends, la prière, 17 mercredi de prière. Aussi, dans notre père, nous sommes ici, la fanatique. Nous sommes une église. Nous sommes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Avec précision. Bon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Voilà Décor. On va voir aussi d'autres artistes. Voilà. On est donc là, Bogo Sanderson. Je peux voir ma joyeuse anniversaire par Belleville. Bogo Sanderson a bangé Makambu. Voilà, tout le monde a. T'es en sous. Anniversaire. C'est l'anniversaire de Belleville. Yes. Ouais, ça te fait comment la journée d'aujourd'hui? Une très grande joie. Ouais. Une très grande joie, ça s'est fait ici à l'église. C'est pour nous un grand plaisir. Le goût d'être chrétien de fond, non seulement de forme. Ok. Et 17 mercredi au sein de l'église CFC, 17 mercredi de prière et de délivrance des familles. Un mot pour ça. Non, mais déjà, nous avons le 9e mercredi. Hein. Ouais. 9e mercredi. Dieu, celui qui est le maître de temps et des circonstances, celui qui commence toutes choses et l'achève en beauté. C'est là comme on a sous Kalango. Je sais que tout au long, il y a chaque mercredi, Dieu opère de miracles. Et nous sommes fiers de prendre part, de participer. Pour nous, enfants de Dieu, nous bénissons l'Éternel et nous prions. S'il faut inviter les autres qui... Baya et Bélé. Baya parce que c'est chaque jour qu'on cherche la main de Dieu. C'est tout le jour que nous cherchons à ce que Dieu renouvelle sa grâce sur nous. Amen. Donc Baya, chaque mercredi, ici, CFC, là, Dieu de la foi, pour nous est en train de faire croître encore la foi encore une fois de plus. Baya. Merci beaucoup mon frère. Merci. Voilà, kuna de gazo quand même à photo. Para boni. De l'eau qui mbimbi. Je veux joyeux anniversaire. Il y a la patronne à mes joyeux anniversaire. Là, la caméra. Bon, c'est pas la gaga. Une année. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Tu as fait en ce moment. Comment qui est dans notre gamni? Minimum pour ça. Attends la lettre qui non, mais ça là déjà. Bon. On est ensemble. 17 mercredi. La prière. 17 mercredi et puis la mabé. Tout baya 17 mercredi là. Non, ça là. T'as rien qui couille couille non ya. Na couille couille au yaga. Na kota na kota. Eh, na kota na kota. 17 mercredi. Pasteur de la foi Epseni. Pasteur.
17 mercredi toza wana pasta na kozala makasi kuya mais qui est des fois longola longo te esaka vu que notre ma photo voilà to profiter ka to zoya wana la patronne Pema keba la patronne koya te joyeux anniversaire merci et ça le ndeni journal de l'église la larme n'a pas choix. Ouais, on a vu des larmes et ça t'est dépassé, ça t'est surpassé. Encore une fois, joyeux anniversaire. Merci beaucoup, mon frère. Je profite de l'occasion par rapport à 17 mercredi, on a et l'autre 9e mercredi, jour anniversaire Nayo. Au lobby pour notre père, pour notre famille, Libota Mubimba. Et l'autre, ça va non aussi littéraire, on continue toujours. La première affaire d'une chose que son commencement. Yom to bandaki ko yembate oh c'est la salle 9 mercredi 1 souka ndeza la ya marambo belé. Donc c'est la fin qui couronne l'œuvre. Et tina souka ndeza ba osaka. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le anniversaire à Belvie, donc tout ministère mingité et là on a évité voilà le pasteur de la foi est en train de prier pour les gens là-bas. Et nous allons tenter d'avoir d'autres personnes. Pendant que le pasteur de la foi de la Baltou, notre fille Aïda qui est là. Voilà, elle prend des photos. Babi fille avec épices. Aïda, ça va Aïda? Joyeux anniversaire, hein? Merci. Ça te fait comment la journée d'aujourd'hui? Ouais, ça lui fait bien ma casse. L'anniversaire c'est à mon bien maman et voilà. Tu préfères surtout pas Jésus Dieu. De bon moment tu es à l'élo. Pour se payer le monde à Nanzambe parce que Nanzambe n'est pas vacciné une année de plus. Donc bon moment tu es tu es à. Non mais et puis c'est ça. Et puis c'est ça lui. Bon. Tu pines ma casse hier retard. Nous sommes venus Nanzamba yo qui a mon lola. Ouais. Tu tiens Benzama qui est en danger. Tous en 17 mercredi à prier pour combat de délivrance de famille. Ngana libota nanga to kota. Le leze 9e. Oyebisi ba fan na oni ne si ba. Déjà premier est parti 17e. Na 17e mercredi. Le leze 9e. Le leze 9e. Donc on tient si na bozanga te parce que vraiment c'est très important. Ils sont la famille na faut kota 2023. Donc on zanga te na osala on a bengi ba déconner surtout. Ba on ba yete ba ya. OK. Merci beaucoup Aïda Moko mais la joyeux anniversaire par là. Oui madame non. Pendant 4 ans on est sur le toza kolemba. Là comme ma photo est bikaka mais vraiment toza peut-être. Ouais. Kolamba banda 3 heures pour nous faire une surprise. Oh, vous savez c'est pour na 3 heures. Ouais, toza là na 3 heures. Ah, on a raté. Merci beaucoup Aïda. Babi Fila Bépis. Et saluez-moi bien. On va citer par là. On ne saura pas faire parler l'homme de Dieu, le pasteur de la foi, Azo Mbaba Tuguna et Gozalamoa Passiming. Merci Nabaye Balnarabi Mavinga. Merci Nabaye Nyonso. Bana notre père Nyonso. Famille Libota, les Abakou, fanatiques, Père Rabi Mavinga Nyonso. Merci Panabino. Merci na Chiffre 9. Merci à Kilongo TV. Merci à De La Foi TV. Merci à Glody Mbala. Bobo Sanderson. Bande Nyonso Balingaranga. Tokuta Mnomba Sima. Numéro Yassika. Joyeux anniversaire d'Advikan. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV.